au sujet de l'insécurité qui sévit aujourd'hui la nation. Hier, on parlait de l'insécurité à l'est du pays. Avant-hier, on en a parlé déjà dans le Congo central parce que la nuit, nous n'étions plus en mesure d'aller tranquillement vers le Congo central et même vers Lufu, on agressait. Aujourd'hui, l'insécurité a atteint son comble à Kinshasa. On arrive jusqu'à entrer dans les milieux hospitaliers pour violer des femmes qui viennent. Papa, merci Sam Nandinga, ya ben me pesa mono, vraiment mukena kiese Sam bengezo ou abetu ba mama, betu ya RDC Kinshasa. Betu me kuisa awa sambu ba mama nyonso na ba jeune sœur, yina nyonso ke binga mazina yankento, bankento me kuisa kudila awa. Sambu vraiment betu ke na problème ya boke baka nitu na beto na kingolongolo. Boke baka nitu na beto na kingolongolo na ba foyer na kukwenda kusumba bima kudia na wenze boke violer. Tolingi gouvernement ezo ba responsabilité nango. Charge à liboso ya gouvernement ezala ko faire vivre ba citoyens na sécurité. Siko so sécurité ezate to kotonga ndenge nini to ko entreprendre ndenge nini to bokola bana ndenge nini to ko vivre ba vie na biso famille ndenge nini. Baluki la biso solution trop c'est trop et ça dure depuis trop longtemps. Betu boke baka betu nitu na kingolongolo ata benike kwenda na nzonzambi boke baka betu nitu na kingolongolo ngeke kwenda kubikisa mwana na nzonkanda boke baka nge na kingolongolo ngemba Kelvin na Congo mobimba Kinshasa mobimba vraiment les 26 provinces betu yindulande yotavanda kaka na este kishive yo mekuma tina kata Kinshasa place président na betu ke tulantu bamfumu yanshike tulantu me bome bikisa betu ba mama pidi na boke violer betu na bopito boke violer betu na ba wenze atandinga mosha mfumu ke telemande ba Tu es qu'on réclamer, tu es qu'on revendiquer, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, Père éternel, pour ton peuple, au notre Dieu, notre roi. Moi, si moto, appelle ça Kabomoi. Moi, si moto, azana pas si koleka, Zambe na lola, likolo ya pas siwana, bisoto ye lisusu. Seigneur notre Dieu, notre roi, na esika oyo Seigneur est stratégique pour na kosenga ozala na biso ozala témoin oculaire nzambe na lola na ndenge tozo mona pasi tozo réclamer parce que bi projet au salaki pour na biso c'est un président Dieu de gloire de bonté to yebi to chamitu na biso wapi mutu tokolela comment y était nzambe obi maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Béni soit celui qui se confie à l'éternel. Il y aura d'autres qui se confient dans eux. Insécurité, Seigneur, sanitaire, insécurité académique, professionnelle, conjugale, insécurité dans tous les domaines. Zambe, nous savons à quel sein nous vivons. Pas une Jésus. Venez à moi, vous êtes fatigué, chargé. Je vous donnerai du coup. Et tu vas ajouter dans le psaume 33, heureuse la nation dont l'éternel est le Dieu. Zambe, on a dédié. Maman Bote. Bote, papa. Merci beaucoup Toza collectif Yaba Maman ya Congo au bazo benga le larme de la femme congolaise donc tosangani awa pour na lutter contre insécurité donc problème est que insécurité leki trop c'est trop tolobité ba maman to sala boité to vanda pona nini to téléma, to ganga, stop à l'insécurité, comme ça qui m'écoute. Pourquoi? Parce que maman, l'air à téléma, pour la likambo, solution est manka. Maman de mutape sa vie, maman mutazo bota moana, maman de sala ranyoso, mais moi na wana lobby à balukeli maman. Bazo violé, bazo enlevé, partout dans ma cambo, ezo le kanambo katoyebi. Yango to lobby te, to vanda bongo te to téléma, to vandi, to kolobelo côté to zolela. La preuve année bomoni teni na biso noir qui veut dire matanga donc toza na matanga tozo la insécurité leki non nous rouge na biso za makila etangi mingi tolingi makila esila yango tina to sangani bon to moni sécurité na mboka biso e banda kandaka et puis le comme ko la lelo et puis place au cas pourquoi ne ko fandi est-ce que pas tout pas le ba to esenga ki bo keta quelque part au go tikata memo pour poni royal mais merci parce que les Camerounais sont et bandarana malembe
to bandaki kozwa temps ya ko réfléchir po to ko sala ngo kamba moko bongo te ko réfléchir ko sangisa ba maman ko mobiliser ko conscientiser ba maman pour que ba comprendre likambo ngo yango to ponaki journée à les 30 le coup les ali fin du mois to kutana. Et pourquoi to poni place ya place royale seulement parce que ezali en face ya hôtel du gouvernement to yebi ke bato bakamba mboka eza bango yango to ye batia biso maboko bakota likambo pour que kimie kota na mboka on to ye kovanda awa pour que bakomona biso bakoyoka kolela na biso. Merci beaucoup. Merci. Alors bonjour, je suis Trésor Ndombasi. Je suis la structure des Congolais debout, mais nous sommes réunis ici avec une synergie de femmes, donc ça veut dire plusieurs structures se sont mises ensemble. Et le but de notre présence, c'était de réveiller la conscience et la mémoire de toutes ces personnes qui nous dirigent, qui nous gouvernent au sujet de l'insécurité qui sévit aujourd'hui la nation. Hier, on parlait de l'insécurité à l'est du pays. Avant-hier, on en a parlé déjà dans le Congo central parce que la nuit, nous n'étions plus en mesure d'aller tranquillement vers le Congo central et même vers Lufu, on agressait. Aujourd'hui, l'insécurité a atteint son comble à Kinshasa. On arrive jusqu'à entrer dans les milieux hospitaliers pour violer des femmes qui viennent d'accoucher par césarienne, le corps médical. On est à un niveau où on ne sait plus si quand on sort le matin, on est capable de rentrer le soir. Quand les enfants vont à l'école, les parents ne savent pas si ces enfants sont en sécurité ou pas, parce que l'insécurité sévit. Le but principal est que ceux qui gouvernent ce pays doivent comprendre que des vies en dépendent, que cette insécurité doit se décider de prendre fin. Mais ce sont les hommes qui peuvent mettre fin à cette insécurité. Alors les femmes se sont dit, il faut bien qu'il y ait des personnes qui écoutent, mais il faut une voix qui soit plus forte que celle de l'homme, c'est celle de la femme. Parce que la femme est beaucoup plus victime de cette insécurité. Et c'est cette même femme qui a donné vie à tous ces hommes qui gouvernent la République. Alors on s'est dit, si on pouvait se mettre ensemble, toutes les femmes, pour se lever, pour dire à ces hommes que nous sommes vos mères, vos sœurs, vos filles, les générations à venir, nous sommes certains que quelque part, il y a cette sonnette d'alarme qui a été tirée. Et nous avons décidé de commencer, mais de ne pas arrêter tant que nous n'aurons pas accouché de cette paix. Voilà pourquoi nous sommes toutes ici. La journée d'aujourd'hui, si nous disons que seulement la journée d'aujourd'hui, je ne pense pas. Je pense qu'on a commencé à parler de la sécurité depuis belle lurette, les médias, on en parle de partout. Parce que même, je ne veux pas citer la chaîne, mais tout le monde suit, où chaque soir, on parle de ce qui se passe à Kinshasa, la capitale. Les Koulouna, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le problème est que personne ne s'est, on va dire, directement impliqué pour stopper l'insécurité. Et aujourd'hui, elle a atteint un comble où on ne sait plus d'où donner la tête. Parce que même si nous allons au marché, personne n'est en sécurité. Vous qui êtes devant moi aujourd'hui, à 18h, 19h, nous pouvons attendre que vous avez été agressé par les Koulouna et que vous avez perdu la vie. L'insécurité est devenue tellement terrible que on ne sait plus à qui nous pouvons nous confier. Alors la place royale, c'est parce que c'est une place qui est aussi significative, parce qu'il y a l'hôtel du gouvernement, il y a des ministères derrière, et je pense que tous ceux qui gouvernent passent par ici, qu'ils le veulent ou pas, c'est leur passage obligé. Certains pour aller au travail, juste en face ils sont là, et derrière nous, ils sont aussi là. Alors le meilleur endroit pour les interpeller, c'est ce centre-là, parce que s'ils sortent le matin, ils nous trouvent. Quand ils iront pour la pause, ils vont se demander qu'est-ce que ces femmes font. Même s'ils ne viennent pas directement, ils enverraient certainement quelqu'un pour savoir, s'enquérir de la situation, qu'est-ce qu'elles font et qu'est-ce qu'elles cherchent. Et c'est le but que nous voulons atteindre, qu'ils puissent savoir qu'il faut mettre un fin à cette insécurité. Une fin, je voulais dire, à cette insécurité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Papa, merci Sam Nandinga, ya ben me pesa mono, vraiment mukena kiese Sam bengezo ou à betu ba mama betu ya RDC Kinshasa betu me kuisa awa sambu ba mama nyonso na ba jeune sœur yina nyonso ke binga mazina ya nkento bankento me kuisa kudila awa sambu vraiment betu ke na problème ya boke baka nitu na betu na kingolongolo boke baka nitu na betu na kingolongolo na ba foyer na kukwenda kusumba bima kudia na wenze boke viole betu
boke baka betu nitu na kingolongolo ata benike kwenda na nzonzambi boke baka betu nitu na kingolongolo ngeke kwenda kubikisa mwana na nzonkanda boke baka nge na kingolongolo ngemba Kelvin na Congo mobimba Kinshasa mobimba vraiment les 26 provinces betu yindulande yotavanda kaka na este kishive yo mekuma tina kata Kinshasa place président na betu ke tulantu bamfumu yansi ke tulantu me bome bikisa betu ba mama pidi na boke violet betu na bopito boke violet betu na bawenze atandinga mosha mfumu ke telemande ba mama benu kwisa betu ke bakila benu solution yo kelve ki mamena ta betu awa yo yina ya zole samunanki betu me telema mama muntu ke butaka bana mama muntu ke butaka président de la république mama muntu meza ba mpasi ya mwana pendant 9 mois ba caprice nyonso ya mwana mama muntu meza ba yo betu me buta ba mfumu ya ngolo ba ministre kele ba député kele boyina mpike na kuluta sambu bo kwenda ku déjeuner me ba mama na bopito bo me violer bo ba mama na mawenze bo me violer bo ba kuluna ke sala betu boke baka betu nitu na kingolongolo me bobo yina midi me bula en tout cas betu kuisaka na place ai midi me bula boyina ke luta tiba jeep ya kitoko boke kwenda kudia me bome bikisa nkentu place abo me violer yani mama ke wa mpasi ya kubuta ake kwenda na maternité samba basisa mwana yina mbasi atavanda mfumu yansi me mama na njila tidi vumu bo violer yandi bo bikisa mpi gouvernement ke tuba kimave kima betu me kuisila awa bo bakila betu solution ya mbote sambu betu vanda na sécurité bo wampikiadi bo betu bantu ke butaka bo en tout cas merci papa journaliste ya mfunu kelende bo bakila betu solution mama ke na mpasi ya ngolo avanda na sécurité totale qui m'a betu me kuisila wa vraiment betu ke sosa ki mankaka ve kaka ngemba ya mfumu nzambi kubikisila ka betu baka yompi na njila ba mfumu ya bwala. Merci papa journaliste. C'est parti. Si bana ya Congo batoto ya Congo bamama yote ya Congo banasimama kwa siku ya leo njuu ya kusema tunachoka sisi banamuke tunaikalaka mwezi yote tunakuwa tunaona damu na damu ile tunaikatala ya kutuua sasa ya kutuviole ma insécurité province yote kuanzia paka kukivu kushuka Manyema Katanga Kinshasa Bujimai province yote inalia bamama banasema banachoka njo kwa ile tunakuya mbele ya mbulamatari nyuma yetu mbele yetu mabiro yabo inajaa tunasema bamama banasema banakatala insécurité banakatala ba viol massacre tunasema tunakatala insécurité tunakatala viol nde tunasanga tunakuya hapa njuu ya kusema tunachoka mambo hii mutuangalilie mulete amani kwa mama wote ya Congo. Mbote na bino mbote na yo en tout cas toyeya tosangani pona activité oyo congolais mouvement citoyen congolais debout et organisaki déjà depuis pona insécurité na kati ya mboka gouvernement ezotikala silencieux par rapport à ba problème sécuritaire basi baza violé partout na kati ya Congo basi bazo vivre violence à tous les niveaux ezala culturel ezala sécurité ya politique ezala ba kanyo surtout basi bazo vivre insécurité et tokotikala susu bongo te donc yango toyeko sangana wa pona ko justement devant liboso ya nini ya immeuble intelligent nde babenga yango immeuble intelligent pona oloba ke tolingi gouvernement ezwa ba responsabilité nango charge à liboso ya gouvernement ezala ko faire vivre ba citoyen na sécurité sikoso sécurité ezate tokotonga ndenge nini toko entreprendre ndenge nini tokobokola bana ndenge nini toko vivre ba vie na biso ya famille ndenge nini balukela biso solution trop c'est trop et ça dure depuis trop longtemps. Le Congo ezali mama Congo papa Congo mboka ba Congo batikela biso tokomi kofanda lokola bana bitike na mboka na mabele na biso insécurité epai nyonso
kokoma koviole koyiba konyokola na biso nyonso yango biso bafemme congolaise tolobi niet zéro cas de sécurité na RDC po biso te tobotaka bana wana biso te toboti baautorité tolobi boye basala misala na bango malamu balingana batala vie sociale ya peuple congolais po bitobima na biloko oyo ya insécurité na mboka oyo biso bamama tolobi tokokota lisu na ndako kolala pongi te totelemi mpo na kotelemela makambo ya insécurité na mboka tokolala lisusu te mutu nyonso azosala mabe akokutana biso tokokutana na nzela na ye zamba tokokota na nzela kuluna bato bazoaleve biso mpe tokotambusa bataxi tokutana na bango na nzela na bango bakonzi basunga biso tokende na bango elongo po tolonga eza mosala monene me toyebi ke mokili oyo basala yango na maloba biso toza bamama tomema bango na libumu 9 mois yango totelemi mpo na kotelemela yango esila tofanda na kimia na mboka na biso na mboka bakoko na biso toboyi insécurité toboyi viol toza déterminé makambo nyonso mabe esili biso mpe tozongi kolala na bandako tokobanda kobima mikolo nyonso 26 province bamama nyonso kotelema bango Congo France biso na bango na biso na bango ekara molai France.com site ya tolo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com